Merci amis téléspectateurs habitués à Communication Plus Télévision, Topé Sibinombo de partout pour Roland édition spéciale. Yamakanisi Yabaimboka 4 octobre 2024, mesdames et messieurs, je pense que Nanosaki émission Oyoto droit de réponse depuis Mokolo et mercredi na ba bino était Communication Plus na 200 de cloche au milieu du village. Ça vous avez na communicateur, acteur politique, ba mataka na plateau de télévision et Communication Plus. Tu Yamakanisi Yabaimboka pour na kosala ba dénonciation porte pour les pour na partie touchée amis téléspectateurs à se sentir lésé, toi se sentir que biloko nyonso balobi on ezali mensonge intox na lokuta. Communication Plus à qui saisit amis téléspectateurs, saisit le plus vite rapide par rapport à la dénonciation moko ya ba communicateur ou chef de l'état les kakawa mingi alobela ki matali Afridex c'est ça qui direction générale il y a Communication Plus pour na ça la droite des réponses nae na matali lokuta manso parce que na mokanda ezali lokuta intox na manso au communicateur atata mokonja lobaki awa. Je pense que beaucoup yoka tout à l'heure droit des réponses mana na vidéo et tamoli un peu na ba réseaux sociaux et ils allaient devoir la Communication Plus ya koyeba na koyamba parti Afridex pour na kozwa éclairage na situation où les kana qui est tamoli na ba réseaux sociaux. Je pense que ba détail moi mingi par rapport à Afridex to koyoka ngo na monoko ya l'invité spécial avec otala biso na Tongo ya lelo. Nous sommes en direct 4 octobre et oyo ba toza otala biso un peu de partout. Merci na confiance, merci na fidélité, merci na batu nyonso bazako travailler à cheval na ba ministre o bazaki na terrain. Merci na ba conseillère à communication na bango o bazako sala musala. Tant ba comprendre que communication e ko sa mamala mu mingité ba ko toucher ba ko sala sélection à ba médias sérieux pour na ko bengi saka bango ko pesa ba information. Merci na mosala bozali ko sala ezali et le komoko ya malamu. Et je crois que plateau et le logo zala bongo subdivisé en deux parties. Boko yoka partie à droit des réponses et puis to kozonga pe ko yoka deuxième partie où ezali na invité mosusu spécial akoya kotala biso autour ya makanisa baimboka ya mokolo lelo. Alors quelques informations rapidement avant de présenter bino invité à lelo. Singeli bo retenir déjà après Budapest mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akiti bongo na Paris ya komaki bongo na France et pas wapi na palais Élysée chef de l'état kutana kina homologue na français vous avez comme na tête à tête ba hommage ba honneur au tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwaki et tête à tête ezali prévu bo moni wana déjà na président ya France toujours na likanisi oyo ya kopesa ba compatriotes congolais nyonso o bazali nango besoin et puis partenariat wana ya gagnant entre École France na République démocratique du Congo ba ko signaler biso amis téléspectateurs na ngambo ya défense nationale mwana mboka Guy Mwandiavita a clôturaki o ezali séjour na ezaki mokolo mwa lobby nda clôturaki séjour na mokolo mwa lobby 3 octobre 2024 na Bunia et sikanini bokolanda bino moko en image comment est-ce que le VPM ya défense alobelaki asalaki mwa condensé na maimatali malobanaye séjour nae na ngambo ya Ituri et sikawapi alekisaki pona ko présider maimatali conseil provincial ya sécurité amis téléspectateurs. Vous voyez que naufrage et salami na Kivu o ezako lelisa ba kongomani belé to bungisi ba compatriotes congolais ba te belé ba bungi ba te belé bazuki. Mais le gouvernement a dépêché l'équipe Mobimba, l'équipe Monene en avance dans Maïmatali. Situation mana, il y a naufrage de Salimaki, dans la République démocratique du Congo, République démocratique. Défense, voilà, vous avez comme en image clôture, il y a mon amboka Guy Mwandiavita ou azali VPM il y a défense à Salaki Bongona Ituri et Zalaki clôture mon corps immense, service habilité, FRDC la police, gouverneur militaire, Zalaki maintenant na clôture il y a occasion et puis Bokolanda o ezali tout à l'heure amis téléspectateurs intervention naie na cadre il y a clôture mana les VPM Jacquemin Chabani mo kwa kosona yo na descente immense au Sali na province ya Ituri. Na bisaki bino ete Mamo Aziz Amouna nazali ko travailler na vision tata mokonzi École Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sika nyonso souci koko so ezali Aziz Amouna nazali moto azokita moto ayambo. Azali moto akosala ba descente à l'instant même
boyoki biso nyonso ndenge naufrage oyo déranger bandeko na Goma na Kivu esika wapi tobungisi bakongolais ebele babungi ebele bazoki mais nde nakoyebisa na bino awa délégation déjà ya gouvernement Judith Tuluka Tsumino à la tête nango mpe tokomona mama na biso Aziza Muna oyo azali ministre affaires sociales moko akosana ye parce que akiti mpona accompagnement soutien et puis à s'enquérir na situation manse oyo esalami na ville na biso ya Goma. Constant Mutamba alali moko ya baministre aza kocontinue kopesa espoir na peuple congolais akitaki lisusu na terrain bokoyoka bongo ezali ba témoignage. Constant Mutamba bakopesa ye ba félicitations na ba état de droit na justice pour tous oyo azali kosala mpona ba compatriotes congolais wana bozali komona au-delà même ya ère ya mosala 22 heures passé. Constant Mutamba na se ya mbula toujours na terrain mpona kopesa oyo ezali le peuple d'abord, la justice pour tous pour na bandeko bazalaki empêché bazalaki bongo na ba droit na bango lisusu te. Constant Mutamba kitaki bolanda bongo ezali message na yebo yoka ba mama nde bazako remercier tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maematali choix immense o apesa bango ya ndeko Constant Mutamba lokola ministre d'État. Il y a justice, amis téléspectateurs. Voilà, je pense que tous aussi ça na information oyo et comme libiso na tongo ya lelo na lobia na société civile na opposition école Congo démocratique na ba chauffeur carburant ici ekiti na tali na ba réseaux sociaux na tali na ba télévision opposant mon côté membre de la société civile mon côté ba chauffeur ba kumbi moto mon côté transport ekiti te mais carburant ekiti ba opposition ba féliciter te. La société civile balobité mais carburant ekiti. Nous avons dit quand même. Amis téléspectateurs, Azaï Nabissoa, le coordonnateur, Azali coordonnateur na coordination à Kinshasa Afridex, Azaï la troisième personnalité, Yalisango et Afridex, les coordonnateurs Waekota Labiso Mokolo Mwalelo, monsieur Ngoji Otopesi Mbote Boye Malamo, monsieur Lévin. Mbote Papa Moui. Très bien. Très bien. Très bien. Le 19, le 17 septembre. Très bien. Très bien. Parce qu'Afridex est la structure, l'un des 6 organes dépendants du ministre de la Défense nationale. Nous sommes l'appui, tous les appuis, il y a le ministre de la Défense, dans le cadre de la défense en Boko Nabiso, mais dans le cadre de Makambouana Teme, exactement. Alors, il y a à s'attaquer dans Afridex, principalement dans mon continent. Allez-y, Cordon. Azakoloba. Général wana déjà wana ezali ko manquer respect na moto monene ezali kuna lokola ya bengi général wana ngana ko ebiso kaka azali grand amiral mais na okota na détail était très bien grand amiral azali grand amiral pourquoi bengi grand amiral parce que azali général 4 étoiles très bien donc baza pe mutu ya lelote allez-y Cordon voilà alors alobini na libandeli alobi azako sala memo pour que ministre de la défense alongola directeur général parce que les travailleurs baza ko souffrir. Très bien. Et ni koloba yebi elo côté. Ba travailleurs ba ko souffrir azwa molongani na ye achawana mosolo ya Afridex nyonso ba ko zwa na kati ya couple na bango ba ko kenda ko sala ba faire privé. Alobi non soki olobi ka makambo ya mwasi na ye parce que mbongo eza ko kende. Moni eloko moko ezanga mutu na makolo. Très bien. Tout d'abord mwasi ya mokonzi ya biso mwasi ya directeur général akoma akuna te. Sauf na ba rentrée scolaire le kaka ndenge zalaka koyamba bana ya batu ya bayi musala pona kopesa oyo moko kayo moko bike na ndenge yake ya kosoutenir bana na ba famille ya batu ya c'est la bandela wana cordon olobi moi si ya général asala bana Afridex akoma Afridex c'était azana eloko responsabilité moko te mais en tant que maman na rentrée scolaire nyonso nde ayaka pona kosalisa bana monika ndenge zalaka une sorte ya matinée ko yamba bana les enfants des travailleurs ko pesa moi kaye moi book esili. Très bien. C'est une coutume que nous avons installée hier attaque maman à soutenir famille, c'est-à-dire en dehors de la préparation à rentrée scolaire. Ya basi, ya bana ya ba musala
Yé kosali sapé na cadre qui a moi si a déjà on a le côté à liboson de Kwana lobby très bien le côté à liboson donc il n'a aucun bureau il n'a jamais été là-bas il ne fait Bajan ba souffrir té Bajan ba souffrir té parce que ndenge tozali wana Bajan ba ko na Fridex ba komi lokola modèle j'ai kami atana ba entreprise minière mon côté azako sous salaire lokola Bajan na biso d'ailleurs jamais il n'y a eu un retard dans le cadre de salaire. Très bien. Le salaire est bancarisé et même les soins médicaux sont pris en charge, y compris même pour les retraités. Donc, le côté a mis balé. Très bien. Bon. Le côté a mis ça, toi, lobi mbongo yo ebimaka na ba explosif. Alingete ayebite. Abele la qui agit la lingeta qui est na Fridex. Très bien. Akosi. Mais totalement parce que tout ça une affaire il y a $1,500 par pièce à lobby wane ko kimaka république. Le côté d'abord parce qu'Afridex a tekaka babiloko wana te. Afridex a zali autorité de régulation. Très bien. Biso mosana biso ndeko autoriser bato baza kosala taxe yo bafutaka c'est déjà de muto atindaka note de débit et biso topesi autorisation bato bakofuta mbongo yango na banque bakofuta na maboko na biso te. Troisième lokuta. Quatrième lokuta oyo alobi que non général Azali wana batia qui est na John Nombe mais ce n'est pas possible mais le wana kosi lisusu kezama lo baloba kanga mo na zaki na plateau totalement akosi nani atia général wana général atia maki na président de la République Félix Tshisekedi non Félix Tshisekedi atia Joseph Kabila muto atia à l'époque comme président de la République parce que ndenge na yebisio Afridex ezali structure ya défense nationale. Très bien. Mais président Félix Tangwaye atali musalo eza ko salema a reconduire confiance na ye. Wana ezali na liberté ya mokonzi ya mboka. Très bien. Oza ko comprendre. Très bien. Ba ministre baza ko leka wana dernièrement ministre auti ko koma Gika Bomboma di Anvita. Très bien. Atali ye ayebi musala za ko sala. Ye moko kanisi vraiment que mutu lokola Gika Bombo akotika mutu wana mutu lokola Jean-Pierre Bemba akotika mutu wana soki musala za ko sala matin. Très bien. Non. Mutango siko peuple congolais pas en posa yeba mutango aza inconnu 4 étoiles les général. Quand on a seki peuple aza Rolanda ndeko Bemba tiki Gimwa David tiki Kabila tiki général nani wana to pesa tamo kwa grand amiral Liwanga Mata Nyamunyobo Bodouin. Très bien. Grand amiral Liwanga Mata Nyamunyobo Bodouin. Kombo mulai ngana kangika ga Liwanga général Liwanga na pesi oyo andeo ya Afridex asa pe histoire ce qui fait que wana mutweza ko choquer biso benga ye général wana parce que bato ba yebi kombo wana na histoire ya mboko oyo ba yebi biloko nini mutu wana sala. Très bien. Tango akomi na Afridex na bato les alaki te na okendeti musika pona koloba même ata bato les alaki te même musala Afridex mais tango akomi ezalaki pasi makasi. Très bien. Lelo et comme eloko et comme ko attirer attention à bato ebele mais biso toza na musala ya ko régulier situation wana ke ba explosif ezala et circuler dans la sécurité ya république et comme na isika bato baza ko sala tina isika ba ko utiliser yango toye ba ko contrôler pour la défense et pour la sécurité du pays. Très bien. Et s'il y a d'autres missions que le commandant suprême nous donne à travers le ministre de la Défense, le grand amiral est là pour exécuter avec toute son équipe. Très bien. Voilà. Moi, je pense que, amis téléspectateurs, ils allaient droit à Afridex. Parce que la communication plus, télévision respectaka. Hein? Mibekoli conduit les tests de la République. Ceux qui participent touché, bazali lésé. Il y a que ça là où te féliciter na coordonnateur Liévin au Sali. En tout cas, il y a que saisir rapidement communication plus. Il y a que le kuta intox. Mais je pense que makambo kolobeza ebele sur Afridex. Je pense makambo eza ebele. Na kosenga na yo senga na général Liwanga parce que ezali prévité. Oui, ezaki droit na bino ya koloba oyo. To meka ko bongisa émission moko, je pense la semaine prochaine si possible. Ata début au week-end ya semaine prochaine. OK, ndo documenter parce que TV ezali radio té. Bo bongisa na biso ba image. Yo le bokuta ki batole epola. Bo yele lo bo pesi mo forme. Ndenge ezaki na kala, na lelo, na ba réalisation nyoso ya général parce que mission pe ya oyo ya communication ezali ko accompagner tata mokonzi ekolo na ba institution ali ko sala musala ya solo. Bino la branche na kati ya défense pour accompagner ministre de défense tu singeli na peuple congolais mona Afridex soit yo ka explosif pour koloba ya ili lokutate parce que les loza qui préparé tes ala qui pona likamota le droit de réponse absolument na banza été message na biso demande na biso et au comme pas ya général yo mo reposer nga yango na télévision non monsieur le directeur général awa na makanisi ya baimboka basengi to ya kolobela soki moyen zali okoki kopesa ndingisa ata mokolo ya mitana oyo ezako ya
tozongela bango na bilili po bayeba to bovandisa makanisi pour que bato baya kosakana lisusu na biloko eza kokengela mboka pamba te. Très bien, je pense que le message est passé. Monsieur Liwanga Mata, mon général, 4 étoiles, na pesio mbote sikayo ozali. Merci, na bagina émission à lundi, na repé sa 5 général au basala musala kitoko, au ba accompagner Félix Tshisekedi. Ezalate que monsieur Liwanga si à côté. On ezali sondage. Ezalate que ya à côté. Très bien, on a fini, na ebité tozali na week-end, to pesio opportunité ya message ya souka pour na peuple congolais, na ebité ya ko fortifier basona na biso bazali na front et puis na population congolaise ba landio à travers droit de réponse. Ça tombe très bien. Très bien. Ba population na biso bazali na front, ba yeba ke kulutu na bango. Grand amiral Liwanga bank so ki kombona bimba yoki yango ou qu'il soit à lokola lelo azali général à la retraite parce qu'il faut na préciser qu'azali à la retraite. Très bien. Ba yebi ndenge ni motema na ye ezali na bango. Ba ikampiko. Très bien. Patriotisme eleki nyonso. Pe tokolonga. Très bien. Nasuki wana parce que ngana za civil atasoki nazo sa na soldat mais na kanisi na kati ya message na ngai bayoki. Très bien. Muto akotika bango azalite en tout cas pas grand amiral na ba conseil na soutien na confiance et pas ya mokonzi ya mboka tout ça simana bango. Merci à beaucoup, merci beaucoup coordonnateur Liévin Goji ouais qui kutala biso lelo na rappeler soit ali coordonnateur national ya Fridex Oyo bureau Kamami na équipe Mobimba ya Kinshasa bazali bongo na 7e niveau on a immeuble Botou. Je pense que tu préparé une Tolobia a lancé une émission vraiment spéciale et vous allez plateau mon spécial Tokolobela Fridex vous voyez ba Fridex les anini les ali structure les ali entreprise Tokolobela avec bénédiction puis il y a direction générale il y a communication plus télévision ngai na itozo kabona awa na clôture il y a descente à moi na mboka Guy Mwandia Vita, ministre na biso VPA mais à défense, aux Hollandais tout à l'heure, ndenga sola ki nenga pesa ki sous moral, pesa ki sous réconfort na population, na police na biso et tokolandisa yango na descente ya mwana mboka Constant Mutamba et bongo to banakoya na continuité ya deuxième partie ya makanisa ba imboka 4 octobre 2024 à Lelo. C'est parti Régie. Détachement, sous l'appui de son excellence, je vous demande de rejoindre le bureau. Commandant suprême, l'État a continué. Le ministère de la Défense est continué à l'unité. Excellence gouverneur militaire, le général bakende Kinshasa bakende oyo bakozwa traitement côté esinga déjà état de besoin na commune de Bruxelles.
devise ya FARDC. Naibisaki gouverneur lieutenant général Johnny Luboya tango baibisaka na Kisangani ke bozali awa naleka namona bino nakomisa maloba oyo bapesi ngai bakonzi na bino boza na bango awa epa tata mokonzi ya mboka naza na mingi ya koloba te na tikeli bino eloko moko kolia awa bakoya kotika 15 vaches na koka tokopesa epa ya mokonzi ya bino ya bingai awa apesi bino merci mingi boza na courage merci akosala de façon que lelo na poka utu lobby baya kotika 15 vaches wana pona ba bolia boyoki boyambi pe mbote ya commandant suprême allez bolakisa yango pe na moral yalo yembo awela kotimunda ya pamba oyebisa mama azelanga na ndako te tango ekoki azelanga na 2025 kabelebele mama kabelebele kamusofe La salle ici, c'est pour les ministres supérieurs. Dire bonsoir, bonjour à notre invité, Monsieur Ludovic Milambo, communicateur privé et chef de l'État, cadre de l'UDPS. Oui, madame Mounamakanisa Baïmoka, pourquoi l'élo? Merci Ndeko Moïse pour cette invitation. Na CPL Soussoukoza na kati na Esika Oyo. Je pense que je suis maintenant un habitué de cette grande chaîne, surtout na kati ya émission na yo zali kotalama de partout en tout cas. Félicitations na yo parce que ba eko vomezo pesa na ba sondage zali ko sala na ba niveau ya ba ministre to moni même ba changement ba ministre ba comprendre été mbela ozali ko pesa bango il y a plusieurs ministres wapi balakisi moi bokasi en tout cas félicitations na yo pe na pesi mbote na kolo et chaîne Oyo na kombo ya @mukuna et toute l'équipe ozali ko accompagner émission au pesa na kati ya chaîne Oyo mune. Je pense que ensemble na ndenge batu tango nyonso bana mboka balinga kotala biso na kati ya chaîne Oyo bakozwa biyano na mituna pe toko élucider soit ko éclaircir bango par rapport ya ba zone d'ombre Oyo na kati ya ba élément to pe ba dossier Oyo simbi na mokolo ya lelo. Merci beaucoup na mwana Congo Ludovic Milambo. Je crois que tu lobby autour de cette émission tozolo la mathématique karamisa tout parce que ils arrivent vraiment dans la matière ébélé ezako le mana ekolo na biso mais to simba maimatali IGF Inspection générale de finances, l'inspecteur général Nango Jules Alinguet, ba révélation pe outi ko bima likambo etali détournement immense o ekoti na yemoko Jules Alinguet 30 millions de dollars américains na sino congolais. Ludovic Milambo, est-ce que cela est vrai na automoni na ba réseaux sociaux sur la personne de monsieur Alinguet Kay? J'ai toujours dit que je suis communicateur privé du chef de l'État. Très bien. Membre de CPC, Wapi Kamami Nandeko Sneg Luangila. Très bien. L'objectif de mission na biso bato CPC c'est la ko finga ba ministre té et ça la pété ko combattre ba institution de la République. Le CPC a une mission précise, celle d'accompagner la vision et l'exaction du chef de l'État, mais aussi accompagner les institutions de la République. Donc, ce que moninga na ye awa tozakate na ba lolenge moko ya koya ko funda ba to ko finga ministre, to ko loba mabe ya ministre. Non, s'il faut négocier, s'il faut dénoncer, to dénoncaka. S'il faut dire en bonne chose, to loba rappeler ma bonne chose. Très bien. Mais na makambo oti ko loba, en tout cas, je suis sidéré, touché. Na omona ete ezali na bato na kati ya mboka oyo o bazali ko continuer ko combattre vision mokonza mboka. Pourquoi? Parce que Lelo, pour la 4e ou la 5e fois, il y a un chef de file qui a créé réseau Moko Boye. Réseau wana bazara wana pour combattre Jules Alinguet. Très bien. Na kati ya réseau wana ba ko kaka mutu ya Jules Alinguet. C'est comme si
Jules Alingete est responsable. Il y a le Lengue, chef de l'État, à Bengana Bango, parce que ces gens-là n'ont jamais été remplacés. Très bien. Il y a un ancien ministre des Finances qui n'a jamais été remplacé, mais qui a été chassé par le chef de l'État à cause de mauvaise pratique. Dans le Lengue, il y a un paiement d'urgence. Oyo et baby Simboka et côté Simboka na kati ya Kao. Na moto Oyo a aidé le chef de l'État à tamokete. Et le chef de l'État, en prenant une décision, il a chassé, il a licencié. C'est comme si Jules Alingete était devenu les responsables du chômage. Très bien. Or, il y a un dossier, les lots communs, sur la toile. De Konanga Moïse. Nous connaissons les bienfaits de Jules Alingete pour ce pays. Très bien. Et on sait pourquoi le chef de l'État a nommé Jules Alingete. Et Jules Alingete sait très bien la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Ce n'était pas une mission partielle, mais c'était une mission où il va travailler à la majorité, à l'opposition. Jules Alingete a reçu une mission, et cette mission-là, c'est quoi? C'est combattre l'impunité. C'est combattre les détournements. C'est faire en sorte que nous ayons une très bonne gestion dans les finances publiques. Donc ça veut dire que Jules Alingete n'a pas de couleur. Très bien. La mission qu'il a réussi, c'est pour bosser, travailler, pour que tous la mobilisation et recette. Mbongo et mata et permettre biso to tonga kata mboka oyo. Pour na tonga kata mboka oyo, on a besoin de misolo. Très bien. Pour na tonga kata mboka oyo, topé pour na kosilisa guerre, to na poser ko pesa bato mapinga na biso basolo na biso misolo pour na basa na musala malamu. To na poser ko soma minduki, et tout ça, ça demande de l'argent. Très bien. Il ne faut pas que certains individus oyo bazoya na mboka oyo à cause na bango moko batia ba millions na ba poche na bango au détriment il y a tout un peuple. Très bien. Et en quoi na passage à mokoza mboka na mandat na ye akotika nini? Est-ce akotika comment ba détournement? Akotika moyibi te. IDPS to bunda qui peut changer Makambo. Très parce bien. que IDPS c'est le parti du peuple. IDPS c'est le parti qui émane de la volonté suprême du peuple. Nous ne pouvons pas accepter que le détournement, Yango Moni, le président Tshisekedi, n'est pas dans ces sales jeux. Il a pris la décision de mettre Mbatu Nyoso Mabe Libanda. Très bien. Jules Alingete a rendu des loyaux services dans Katamboka. Vous vous souvenez lorsqu'il a été nommé na Katamboka, nous avons connu des gens qui n'ont pas carte visa. Plus de 100 cartes visa liées à trésor public. Wapi bané ko soit $200 000. Est-ce que tango Jules Alingete a kataka hémorragie wana bango bazaka wapi? Très bien. Tango Jules Alingete a ko détecter que bato moko ba ko soit mbongo na trésor public. Bato wana bazaka wapi pona ko mettre la Jules Alingete maboko. Bola munyo sona ba bosani. Bazalaka wapi tangu BGF Bank Azua Banque Centrale $43 millions. Tangu Jules Alingete lobi bokozo sa mbongo wana ezonga. Bato na bazalaka wapi? Bazalaka wapi tangu Jekamina zaka na problème plus de $2 milliards. Ezalaka partagé par bato moko boye pona ba faire na bango. Jules Alingete a télémé le dossier wana. Bazalaka wapi? Bazalaka wapi na mama contrat lelo ya Sikomine de Sikomine. Toyebi contrat oyo. Mais le contrat on a y à boire à manger parce que bazo ba Jules Alingete yemo pas ko ya na kati ya contrat. Motu ne simple. Très bien. Contrat oyo bani na Jules Alingete c'est un contrat du 22 avril 2008. Wapi un ancien régime ya Kabila ba signaka contrat na longue ya Moyibi la lokoso. Toyebi ndenge ce contrat ne signama. Toyebi lo lenge ba travailler contrat on a qui pour l'intérêt à peuple te. Comment se fait-il mboka na biso na ba richesse to nango to pesa ba Chine pouvoir ma classe koleka biso moko bazali ko exploiter ba minerais na biso mais mbongo ba ko pesa eza digne pour na biso te. Très bien. Mais il faut attendre que dossier wanda makambo ya ko revoir osali contrat Sikomine et contrat ba na Jules Alingete te. C'est-à-dire que contrat wana pe ezala ki na mesa ya ancien ministre Nicolas Kazadi. Très bien. Mais pourquoi yo moto zali mayele mingi yo moto yebi finance ya mboka yo moto yebi en matière de finance yebi makamebele mais pourquoi pas Okendaki est pas chef de l'État, oui, c'est que non, na comme moi babulu yeke na kacha contrat Sikomine au fanda kinye. Au cela qui mokoza mboka ça la distrait. Au cela qui population ça la distrait pour yo moko réviser contrat wana pour os misolo ça nini o tchana poche na yo. Alors, le lenge Jules Alingete a eu audace. Ya kokota na kacha makambo ya contrat Sikomine. C'est l'IGF. Nde ba fongoli mayela lobi que il y a un ça va pas na kacha contrat Sikomine. Parce que l'IGF, l'inspection générale de finances, est attachée à la ministère des Finances. Très bien. Et ça directement à la présidence de la République. Après ça rapport, on n'a pas chef de l'État. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant que vous êtes chef de l'État,
Il y a un ça va pas dans contrat si commune. Très bien. Il faut que tout le monde a contrat. Ba chinois ba persistant ba boya. Mais si la lingeta beti le boka lobi mokonza mboka, ça n'a confiance. Très bien. Chef de l'état, tellement que alinga koka jila lingete. Tellement ayebi que soda na ya makasi soka lobi kambu akosa kate. Très bien. Mokonza mboka pesi effet vert. Tokei na makambu ya révision ya contrat si commune. Bande konangai. Na kati ya révision on attend à mon chef de l'état. Chef de l'état a comprendre que non, il avait raison. Toké to débattre na chinois par rapport au contrat. Le chef de l'État a jugé bon de mettre en place ce qu'on appelle une commission. Très bien. Et la commission n'a pas un communicateur d'investigation. Très bien. Na raso ki na yene sika na toujours na ba document na ngai. Tout à fait. Na moto moko to lo ba biloba lo bananzela. Na moto moko te oya ka kokosa. Nenge ba kosa la jila lingete makambo na niveau ya ba réseaux sociaux. Très bien. Non nenge ba ko pesa ba ko futa ba robot communicant, ba communicateur rebelle pour na ba ya koloba mabe ya jila lingete. To ko mona bango. Ne ba sa makambo na. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ndeke Moïse. Allez-y. Il y a eu une décision. Oye Sinyamaki, le chef de l'État à travers son directeur de cabinet. Bon, dis-nous quelle décision on a à IG. Il est Nyembo. Très bien. Le chef de l'État. À son temps, directeur de cabinet. Très bien. Le chef de l'État avait jugé bon qu'il y ait une commission qui doit être mise en place pour analyser et renégocier les contrats si communes. Très bien. Et cette décision, wapi esengelaki ngambo kotoyo. Banimateur ya congolais, ngabu koto pe banimateur nini chinois. Très bien. Et c'est là qui bango nyonso ba fanda autour d'une table va discuter sur la révision ya contrat nini si commune. Très bien. Mais mayele nyonso ne eutaki panani. Ya nani? Audace wona eutaki panani, courage wona eutaki panani. Dans son agile la lingete. Très bien. Mais comment se fait-il moto oh ya moni que y a un problème na contrat si commune. Très bien. Bo banzi kaka moto wana yenda ko yasu ko détourner mbongo ya moto yemo ko sali be fort pour que vérité y bana. Il pouvait aussi appeler les Chinois dans son bureau. Très bien. Il pouvait se dire aux Chinois venez dans mon bureau ou peut directeur ya si commune ya kana bureau na ngai to sola la miable pesa nga parti na nga pesa parti na ngai. Mais pourquoi Alingete n'a pas fait ça? Très bien. Pourquoi Alingete n'a pas procédé ainsi? Alingete a voulu que la République puisse bénéficier de la richesse naie. Très bien. A quel moment Mokonza Mboka a été commission oyo. Il est un monde qui président to mokambi ya commission wana. Très bien. Commission moi c'est qui a des organes na kati. Organe moko c'est qui oh le makambu ya. Voilà, la commission a pour mission d'analyser et d'évaluer la commission de collaboration du 22 avril en vue de renégocier. À cet effet, la commission est chargée d'analyser les contextes et l'origine de l'élaboration et de signature la convention des collaborateurs. Très bien. Bâtir des commissions. Allez-y. Il y a eu les comités stratégiques. Très bien. On a tous la décision. Très bien. Na comité au secrétariat technique et le plénière. Très bien. C'est pour vous dire que non. Mokonza Mboka ayebaki makambo esalam ao. Mokonza Mboka ayebaki ete a tie commission on a quatre commissions il n'y avait pas seulement l'IGF de Moïse. Très bien. Na quatre commissions on a il y a eu la présidence de la République. Très bien. Il y a eu le gouvernement à l'intérieur. Très bien. Il y a eu l'IGF. Il y a eu les entreprises publiques. Très bien. Il y a eu l'administration publique. Il y a eu aussi les services publics. Na quatre commissions. Décision. Je pense que décision est allée. Ils allaient bien mentionné. On a décision. Très bien. Na quatre makambuana. C'est-à-dire que le chef de l'État était au courant de la commission. Très bien. Ce n'était pas une question de vol. C'était pas une question de détournement. Très bien. Yamona kotuna motuna kaka. Soki muji la lingeta ki na posa ko détourner mbongo. Est-ce que alinga ki abenga ba chino na bureau na yete, ba solo na yete. Mais il n'a pas fait ça. Jules Alingete est allé voir le président de la République pour rendre au clair. Très bien. Dossier au Etali Makamouanani, Makamouya, si commune. Voilà. Et le dossier a été rendu au clair devant tout le monde. Et il y a eu bateau Oyo, côté de la commission, il y avait au moins 262 personnes. Très bien. Je le dis, 262 personnes, dans la commission. Dans 262 personnes, il y a eu aussi le ministère de Finances. Na kati ya corporation commission wana donc. Na kati ya commission wana il y a eu aussi le ministère de Finances. Wapi ba conseiller Nicolas Kazadi avait pris part na kati ya commission wana. Même aussi la vice-ministre il y a Finances. Madame Sélé na PCMO Teskazali. Il est pas ça là qui wana. Mais la question qu'on se pose ici,
ba membre nyonso ya commission wana pourquoi ba déclarer l'autre côté? Pourquoi ba lobby qu'il y a détournement? Mais seulement un individu qui n'avait pas participé à la commission, la personne de Nicolas Kazadi, ne sengeli na ye akeneko futa azwa ba document abimisa yango. Mais la question que si on se pose na kati ya commission oyo. Très bien. Décision oyo ezomaki ba lobby boye. Que makambo moko te oyo komami ya sengeli ye fuite. Parce que makambo est à niveau d'une manière secrète. Pas travailler pour ne pas avoir des résultats. La RDC a gagné au moins 7 milliards de dollars dans la révision de la constitution. Plutôt dans la révision, il y a contrat 6 communes. La RDC a gagné au moins 7 milliards de dollars. Ça, c'est bénéfique pour notre pays. Très bien. Mais comment se fait-il document Oyo? Wapi na kati ya commission, ba peki seki ba document ebima, ba document Oyo ebimi libanda. Est-ce que na comité na mutuna nanu ezali ba conseiller na ye ne ba bimisi document parce que baloba ki était soki document o ebimi il y aura des poursuites judiciaires toko tuna mutuna est-ce que ba conseiller ne ba bimisi document au libanda? Très bien. Mais na kati ya décision sont allés na article nango entre article 8 to 9 ba koloba ete bato nyonso o ba participer ki na kati ya commission na bazana droit à jeton de présence. Ça veut dire que moto na moto sengé na bango ko futa un fisc quelque chose. De ko nga à travers na ministère. Très bien. Na ebi que une commission so côté commission ça a toujours été payante. Ba futa toujours la commission. Très bien. Mais ceux qui na musala o bango basali un travail qui a duré 9 mois avec le chinois. Ils ont bango musala 9 mois de travail. Très bien. Et puis na 9 mois na basali musala na bango et sali était et c'est là qui va rémunérer bango, c'est qui va foutre bango. La commission a jugé bon. Je n'ai jamais vu dans le document au balobi, c'est l'IGF qui s'est décidé lui-même. Yakoloba était plutôt elle-même. Yakoloba était non, bon fouta ngai mbongo autant. Très bien. Autant. Très non, bien. la commission a jugé bon. Je l'ai dit ici, qu'il y avait les directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Yembo. Très bien. Nalingi Tolanda, Tolia l'agréable et autres Aïko Solola. J'ai la ligne TP moi Rafana qui silence. Il a parlé par rapport à dénonciation par rapport à la situation sino congolais. Si commune ce que vous lingi pe dossier ils aïko lobisa un peu batu moi mingi. Teo ka monsieur Jules la ligne tike yemoko. Azako loba moi moké. Ezali intervention à moi moké to katika extrait et bongo tozonga. Je pense qu'on va boucler dans chapitre wana nini esengeli ba congolais ba retenir. D'abord on suit monsieur Jules la ligne tike. Citoyens, pour que ce travail de la lutte contre l'impunité soit une appropriation collective. Les Congolais ne laisseront plus un autre Congolais se croire au-dessus de tout le monde et faire la prédation. Ils n'auront plus de chance. Et je vous dis même, c'est là que nous avions inquiété, qui sont même libres aujourd'hui, si on les remettait demain aux affaires. J'ai parié qu'ils ne feront plus. Parce que nous sommes là. On veille sur eux. Le plus important que vous devez retenir, la prédation n'a plus d'avenir. Avec les présidents de la République actuelle, ils doivent changer de méthode. Ils doivent se reconvertir vers d'autres activités. Sinon, ils auront des chantiers qui vont rester à cet état-là. Depuis l'instauration de ce système de patrouille financière, les résultats sont encourageants au niveau des entreprises et établissements publics. Des augmentations des recettes ont été observées dans les différentes régies financières qui bénéficient également de la compagnie. Très bien. Touti kolanda wana mwa extrait Ludovic Milambo na o touti koloba mansor. Est-ce qu'on a lingi na mwa moke bato nyonso baza kolanda biso ba mama bi popola ba mama ba koma ko s'intéresser pe na politique ya ekolo na biso le linka nimboke za kotambola. Ba retenir nini na dossier ya sino congolais oyo. Kombo ya Gila Lingeti ezala ki cité que yepe a koti na complicité ya bato bazala kana système akanyaka. Qu'est-ce que cette population, la communauté internationale et nationale ba ko retenir na dossier avant de boucler en autre côté na évaluation et à 100 jours à gouvernement j'ai dit tout le cas de ce. J'aimerais dire ceci na bato nyoso ba ko na biso. Très bien. Que et ina bato oyo bazali ko combattre vision mokonza mboka oyo ba komisi Gila Lingeti lokola diversion na bango lokola mo eloko moko balinga baleka na sima Gila Lingeti pour na ba ko isa mokonza mboka on le sait. Très bien. Et na bato moko ozali patron ya fil ya ba prédateur wana. Ou est responsable de la parti politique, na combo ya AVK.
responsable bato bazana kabal na lobi kabal wana mona conspiration basali contre Lingete wana et ay parti politique mo basali na kombo nango alliance de voleurs contre Lingete parti politique c'est la parti politique wana le parti politique a vu les jours to yebi ba date nango ba na mikanda nyonso parti politique AVK chef de file na bango to yebi bato nyonso oyo Jules Lingete te mais IGF asala musala na ye pona bango IGF akomi lokola eloko moya ko bebisa il faut ba ko isa c'est là ngana moni affiche mo na ba réseaux sociaux ba che AVK est-ce que Ezaï oyoyo zaï kolobela parce que AVK on a yo ki ango soki alliance de compatriotes biloko mo na moni bo aza ko compagnie chef de l'état jamais je ne sais pas AVK on ngana AVK yango o boko mona AVK alliance de voleurs contre Lingete bango wana parti politique ça bango basali Lingete bango basali po ba combattre Jules Lingete bango AVK toko yebisa mokonza mboka boy afongola misu très bien afongola misu que ezali Jules Lingete ne ba luka nde mokonza mboka comment se fait-il lo lolenge ni ba chinois ba komona biso na makambo boye papa osalaki musala na we koki chef d'état amonike oyibi bana mboka oyibi forage oyibi ba lampadaire lelo toko mona centre financier esilité toko mona arena esilité mabenyo so yo sali omoni yango te et puis yo pona yo olingi o combattre Jules Lingete mais au sabiso que non c'est Jules Lingete mais en réalité c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que le chef de l'État pour naïe à l'objet que Mokonza Mboka a humilié yé. Merci. Mokonza Mboka c'est a tikaye na ministère na yé et c'est là qui a travaillé et c'est là qui a continué. En tout cas to lobby boyé. Biso to ko accompagner Jules Lingete. Nenge Mokonza Mboka lobaki. Vous avez suivi Jules Lingete. Il a dit aucun nom ya Congolais ko sala likona ba Congolais mususu. Aucun nom. Cela veut dire quoi? Congolais no sazali égal. Même Mibeko. Le chef de l'État avait dit que bozu ya mboka o esengeli e bénéficier na mona nyonso ya Congo. Yango Jules Lingete azui mokano ya koloba ete chaque Congolais doit bénéficier na richesse ya mboka o. Esengeli na biso to tonga mboka na biso. Lelo to gagner contrat ya Sikomine 7 milliards de dollars ekoti. Bana Congo boye bate na musala wana to ko tonga banzela. Rokade yango na ko salama. Bomoni oyo nini ya Kalamambuji. Yango na zongi na donc misala. C'est pour vous dire même na makambo tali kato d'enseignement mbon wana ekota na kati. Donc pour vous dire que le chef de l'État, ba membre ya commission wana baki na posa ya kozwa mbongo na biso te parce que aucun membre ya commission na est venu réclamer que nazwaki mbongo muke, nazwaki mbongo ebele parce que commission yango moko est chargé Jules Lingete et lobby Jules Lingete yonde okende kozwa mbongo na niveau ya Sikomine tant mbongo wana ya commission koya pona ko partager chaque membre il y avait au moins 262 personnes. Ce n'est pas les comptes privés. Il y a Jules Lingete il y a eu un compte, il y a IGF Merci. Donc arrêtez cette histoire. Jules Lingete a détourné l'argent, Jules Lingete a volé. Lingete a la confiance du peuple, il a la confiance du chef de l'État et nous vous interdisons que si vous continuez à faire ça, nous avons compris d'ailleurs bo combattre Fachi Beton. Bolingi Fachi vina yebeba bolingi bobebisa Fachi Beton na papa musala ko sala bolingi bobebisa ozali kaya Fachi Beton. Keba yo fil mokonzi ya fil ya parti politique ya AVK. Merci merci beaucoup toi ali na télévision. À propos Moussoussoué Kokendara Kitoko Mingite Ndeko Ludovic Milambo. Très bien, on va boucler avec ce chapitre Jules Lingete qui na kolinga siko ya kitamwa moke avant tous en même 100 jours ya gouvernement Tuluka to betali solo ya révision ou changement à la constitution. Na landi moi bato Moussoussou pe bazai na kati ya union sacrée hein. Ba obili kambouane changement à la constitution ou modification et ko concerner bango mingite. On dirait comme une kaka combat ya UDPS Ndeko Ludovic Milambo. Vous allez quoi ba UDPS? Comment expliquer que si à l'union sacrée zaida na bato mosusu ba ko boya na bango révision à la constitution ou changement mais ba ko taxer l'UDPS nda ko telemela kaka l'UDPS nda ko sala manso pour que mibeko li kondi école Congo démocratique ça la changer ou modifier. Donc Moïse, merci beaucoup na question tout nga na makambo tali révision en constitution. Au tali mingi makele les ans na kati ya mboka bato ba ko ba dialogue et sengeto négocier. Mais nous avons suivi les garants de la nation, nous avons suivi le représentant valable de la nation, nous avons suivi celui qu'on appelle l'unité de la symbole national à mboka na biso, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme en question moto oyo ayeko pesa kimia na bana Congo pe aye na bokasi nzamba pesier pour na acha sécurité mo manakati ya est de la République.
na kati ya Hongrie bokaki ya koloba ete je ne trouve pas une nécessité na mon nécessité mon côté ya koluka moyen de dialoguer parce que le pays n'est pas en crise. Très bien. Pourquoi devions-nous négocier? Très bien. Pourquoi devions-nous dialoguer? Très Pourquoi bien. Ça veut dire que c'est pour vous démontrer, c'est pour vous dire que l'UDPS ou le régime en place n'a pas besoin de dialoguer pour un partage quelconque. Il y a gâteau. On a toujours dit que le Congo n'est pas un gâteau où chacun devra venir couper à sa partie à Kende. Toi, Moutoumoko, à Luka, comme premier ministre, toi, comme ministre des Finances, à Liambongo, à Kende, oh, partie na Ngo. Le Congo est un cadeau que Dieu nous a donné. Et heureusement aussi, Dieu a donné quelqu'un comme Tshisekedi, Wapi Aouza Mboka Olo Lenge Sengeli. Il met tout en place. Le gouvernement, Sika Oebimi, Oyeko travailler pour la coluka moyen social à peuple, sécurité à peuple, diplomatie à Mboka et Mata. Je ne trouve pas une raison il y a dialogue maintenant parce que c'est une proposition à opposition opposition comme on un dialogue mais biso de notre côté il y a pas de crise politique pour notre niveau il y a dialogue mais il y a une nécessité en ce qui concerne le changement de la constitution. Une nécessité. La modification ou le changement? J'allais dire ceci. En tout cas, pour passer à la 4e République, je pense qu'il y a une nécessité de supprimer la constitution. Parce que c'est une constitution, puis il y a des belligérants, une constitution salamaka pour favoriser jeunes qui pouvoir sika. Parce qu'il était encore jeune. À 29 ans, il fallait qu'on aide pas cette constitution qui était un président de la République il faut avoir âge à 30 ans de colo. Alors il fallait que maintenant qu'on ça la constitution et permettre aux jeunes à continuer à pouvoir, mais aussi et aider Kondiamboka à travailler dans l'Olenge Sengeli. On a constitution tout ça là. On a constitution tout ça là. Comment imaginer un pays avec une superficie de 2,345 millions un pays n'a fleuve tout ça nango. Un pays avec la forêt que nous avons aujourd'hui. Un pays avec le peuple que nous avons aujourd'hui. Un pays avec la richesse plutôt aussi un pays avec la guerre, le combat vous voulez donner à un chef de l'État un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. On connaît les réalités. Comment la personne sera travailler ce qui n'a qu'à un mandat à 5 ans pour payer. Et Sengeli, Seni Azona nous temps, il y a convocation, il y a ma élection. Et Sengeli nous Seni et le niveau Assemblée nationale pour ne pas voter par animateur, il y a Seni. Ça prend du temps. Mais aussi, il faut déployer, quitter ça, tout ça, c'est dans la Constitution. Très bien. Mais ça été là qu'on a aidé Mokonzamboka à travailler. Ndakisa ya fachi beton. Félix Tshisekedi a bandi mandat na ye na ba couac na ba difficulté et belé oyongana toyebi. Ba difficulté le ko na ba catastrophe peut-être naturelle, makamotali COVID-19. COVID-19 est lié biso temps et belé Mokonzamboka, mbongo nyonso e Sénégal to travailler pour le peuple et que na COVID-19. Mais aussi nous étions en coalition avec FCC Cash. Coalition et permettait biso teto travailler comme il faut. Au moment qui un politesse oyo, un ministre de la finance a koboya ko dekese mbongo au moment où Mokonza mbongo a ko senga. Au moment qui ministre ya portefeuille a koboya ko notifier membre moko o Mokonza mboka a nommé na niveau ya Jekamine pe na niveau ya SNC. Nyoso wana ezoki bisota Mokonza mboka travailler ki malamu. Tout ça la constitution. Mais aussi la mandat na yego si là to côté la deuxième mandat élection on a épouse la pemeni Mokonza mboka komita là. Mais comment dois-je travailler na ba condition ya boye? Très bien. Yango eko senga na biso ndeko nanga Moïse. Allez-y. Na kati ya vision o Mokonza mboka nango. Na motoko la fachi. Moi je pense que ayi moto oyo esengeli ko pesa ye mandat mususu. Ça veut dire exactement que nous créé ngo. Très bien. Mais ezali que to ko senga na baimboka que le président Tshisekedi na volonté o ya la kisi. Très bien. Na mayele o ya la kisi. Na volonté ya bitumba o to ko mona le Rwanda a commis na sia makolo. Rwanda a commis comme mona que non ba intérêt n'est commis menacé tout ça à cause de la diplomatie active. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Il est nécessité il y a continué que l'État ko travailler. Pourquoi? Parce que au moni et là, on est piégé sur la constitution. Même Rwanda, occidentaux, tant que nous allons menacer la RDC, tant qu'il y aura la guerre dans la partie Est, mon conduit a moyen à la magambo social la peuple a été à colloquer Mussolini ce qui n'a pas et qui n'a pas Est. Au moment où on va attaquer,
Uganda ko attaquer, ba occidentaux baza ko appuyer bango, ba américain ba ko appuyer bango, ate ba pesi bango rapport ya Nations Unies, o komona nyonso ya maloba. Ba acte ya été. Ba ko sala acte mon côté, nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Mais wapi acte, bo sala acte ni ka maloba e ko simbate, nyonso to monique ezali bazo donc ko sabiso. Très bien. Nyonso na conscient pourquoi parce que ba yebi été kala mingi tete Tshisekedi fera face aux élections. Et bango Rwanda ba occidentaux ba ko appuyer ba opposant na biso ba ko Moïse Katumbi ba ko Fayulu ba ko financer bango ba ko loba boti na population ba bima ba menacer Tshisekedi akoya mais tanga ko koya ata opposant ko zo bokonzi aye ba eloko moko que 5 ans mokonzi moko ta ko relever défi ya mboka oyo. Très bien. Il est impératif on a ko senga. Il est grand temps aussi. Il est grand temps que tu supprimer constitution oyo. Très bien. Ton lobby était que Tshisekedi il est le seul à diriger. Il n'est pas aussi le seul d'avoir la capacité. Mais la Constitution prévoit dans son article 218 que la révision ou la modification de quelques articles constitutionnels, cela dépend concurremment aussi du chef de l'État, du président de la République. Le gouvernement, après délibérément, il y a conseil des ministres, mais aussi il y a parlement, mais aussi le lobby, 100 000 personnes. Cela veut dire, ceux qui battent 100 000 personnes, wapi va signer. Basali pétition. Pétition va être signée et que va déposer au niveau de la chambre basse devant bon, au niveau du parlement ko zoyango. Parlement peut il faut baser la majorité à bateau oyo bagondima pétition wana nde ba ko zoyango ko présenter au niveau mokoza mboka, c'est le chef d'État qui va maintenant convoquer quoi le référendum. C'est ce que nous demandons à la population congolaise. Que nous sommes piégés par cette constitution. Cette constitution ne nous aide pas à avancer. Merci. Cette constitution ne donne pas au chef de l'État la latitude de diriger. Regardez un peu vous-même de Moïse. Depuis qu'il a été élu, il a fallu au chef d'État d'abord de mettre en place un informateur. Ça prend du temps. Et un informateur est nommé par le chef d'État une fois renouvelable. Ça veut dire pour 30 jours, une fois renouvelable. Ça nous prend du temps. Il faut d'abord dégager aussi la majorité. Tout ça, ça nous prend du temps. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est vous dire que non, on n'arrive pas à travailler avec une telle constitution. Merci, mon Bana ya mboka, bana ya Congo, message na ngeza kaka moko. Otoko sala awa elobi teke toiko pérenniser, toto comme ça Tshisekedi nzambe na biso non. Mais par rapport aux volontés au fatia talisi biso, na bolingo talisi biso. Il y a quelques moyens les lots Rwanda commis par terre, l'intérêt n'est commis menacé. Je pense que il est important pour Nabiso de renouveler confiance Nabiso pas Fati Béton. De revoir la constitution, autopé ça y est mandat sika. Il y a peut-être 7 ans, une seule fois renouvelable, aïe basunenga ya retravailler. Merci. Naza sûr que mboka autre sa solution. Merci. Mboka oyo nenga balobaka toujours que l'Afrique a la forme d'un revolver. Merci. Dont la gâchette se trouve en RDC. Et la personne à qui nous devons faire confiance pour faire développer l'Afrique et la RDC, c'est bel et bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na mwana Congo Ludovic Milambo. Na kolongola mwa moke un tox o na landi na tongo ya lelo na ba média déjà o travailla ka contre information palpable positive ya tata mokonzi wa ekolo. O yaka kolongola information ko tcha des informations na o ezali diplomatie tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyebi comment est-ce que il se bat matin midi soir à le spectateur na likambo etali partenariat gagnant-gagnant entre ba pays immense oya atambola kanango. Émirats arabes boyebi comment est-ce que mokonzi amboka bimi azongi. Et ici je tiens à vous signaler qu'à le spectateur Émirats arabes andimili sous pe à dépêcher ba membre ya gouvernement na lombangu en urgence a waneko le Congo démocratique ba koma kiao ba yena mission nini ba ye ko accompagner pe ko appuyer ministère gouvernement d'abord congolais na biso ba ye ko accompagner bango na naufrage bito belelaki na ba télévision pona quoi na biso ama indombe batu bazali négligé naufrage wana déranger batu mais tala Émirats arabes et na accompagnement on appui il y a soutien à chèque moko o ba pesi pona naufrage wana pardon na quoi mainobe mais to comme on a fake news déjà maman Aziza Mouna na détourné mbongo wana ministre affaires sociales a détourné mon solo wana o ba pesi coûte en espèces des ali chèque. Alors vous allez voir en image aussitôt remettre officiellement maman wana ministère à Salinini azui chèque a créé commission sur place. Commission ezalina équipe ya Émirats arabes na quelques membres ya cabinet na baye bana ko travailler comment est-ce que mon Solomon ne ko komela bandeko na biso na kwa mai ndombe. Nous avons dit na bandeko nyoso ya intox au détournement en affaires sociales lokuta peuple congolais. Nous avons dit. Très bien. On va finir na makambo etali 100 jours ya gouvernement maman j'ai dit Tetulu Katsuminwa. Ba ministre o basali musalate nzamba pambola bino.
Bo futami na mbongo ya ba Congolais. To pesi bino confiance. Mais en retour, 100 jours yango yo, libungu tulu. Nzamba abatela bino papa mbola bino. Mais remanema soki eye. Tokotanga ba komona bino pe tokoseka na télévision en direct. Ludovic Milambo, est-ce que Julie Toulou Kazali fier lelo sur les 53 ou 54 ministères en OP? Tori koloba ete ata la moitié, ata un quart. Ya bateau basali mosala. Si est seulement si ou est seulement vrai na koi koloba, bateau basali mosala. Toriko la kisabango à la face du monde lelo. Na banalise na biso ya lelo que talande koyo asali dans ce 100 jours. Ce qui ba alite to kanga chapitre au maman Judith en tout cas débosser démission nae. C'est parti, vous avez la parole. En tout cas, moi personnellement, je tiens d'abord à féliciter membre de ce gouvernement souminois. Pekopé sa mbote na premier ministre Nabiso, maman Judith Soumino et Sika Yazali. Koloba était nomination nae en tout cas toyamba ki na maboko polele parce que c'est pour la première fois na kati mboka Nabiso, moi na mwasi la premier ministre. En tout cas pour Nabiso za ki fierté, ndenge mokonza mboka azali ko bunda makamo itali parité, mais aussi ndenge lobaki azali champion na itali masculinité positive. Donc biso na niveau ya ba communicateur nous pouvons que saluer cette décision ya ko nommer madame Toulouka et je pense que depuis azali wana madame Toulouka Julie azali ko sala musala malamu azali ko accompagner ba ministre na ba peño so ba PC pour na peut-être ko fongolelo ko moko mo forum moko ma conférence moko elle est toujours là sur le terrain en tout cas na pesio mbote mais na o etali 100 jours et senga na biso tozali ba kongomani to évaluer pe moko na moko lo lengeni na ko sala musala parce que nous avons constaté et là ma mission soit travailler na léthargie na mollesse na négligence na nonchalance moko oyo ezali ko pesa ba kongomani pe kanda mais appel ba misusu oyo ba se démarquer makasi parce que na ko loba ete ba sondage oyo ko sala na plateau na oyo ezali pensa ko motiver oyo ba ministre ebele balandaka yo ba comprendre que non il est grand temps tout travailler pour l'intérêt ya mboka lelo ndenge to bane ko na kala ba détournement ba ministre ya régime ya kala lelo to ko mona ministre akomi ko banga ko simba mosolo ya mboka poni ni ayebike a IGF ezali wana alingeta ko telemelanga a pe basali année na makambo tele économie il faut to yeba ko simba mboka te a pe boye donc ça veut dire que au moni que mokonza mboka apesi éducation ya sika pa ba ministre ko sepelanda ko te pa ba nommer yo mais yeba to na charge ya munene mokumbela monene yango au moni nalobi était par rapport à ministre au se démarquer dans une dakisa lokola ndeko Grégoire Muchai Mutombo ozali ministre de l'agriculture en tout cas félicitations parce que non kuna ezali à boire à manger ndeko Ludovic kuna boire à manger solo pe à détournement toko yoka wana côté agriculture wana ndeko Ludovic ba intox ba linka ba bebisa image ya Grégoire Muchai Mutombo ozali fils digne ya UDPS mwana mboka ozali ko sala musana na malamu wapi aye ko accompagner un autre fils digne ya UDPS ozali mokonza mboka Fachi Béton. Ça veut dire que Grégoire Muchai azana posa mon côté. Na kala soki ba nommer mutu ministre qui geti azo baye. Oh ni batini bikauka. Mais le lotala Grégoire Mutomba comprendre que non, c'est un grand ministère d'ailleurs. Le chef d'État n'a pas fait de ce ministère un ministère simple, mais c'est un ministère. Ça veut dire que ministre d'État, ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire. Ça veut dire c'est un grand Azara moko na ba ministre de la défense na ba mutamba. Bazana ba mutamba ndozo mona bangwana. Oh, agriculture comme bongo. Oui, et ça Mineta. Ça Mineta, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que le chef de l'État n'a vision naie, n'a projet naie, a pour ça. À mon millionnaire non à terme ba minéré. À mon millionnaire tek non, à mon politique non. On peut devenir millionnaire en cultivant, mon frère. Très bien. On peut devenir millionnaire, yako sala bilanga, kolona koloma pe bambisi. On peut devenir millionnaire par rapport à ça. C'est ça la vision du chef de l'État. Et lorsque Grégoire a compris ça, a captivé yango, a lobby photo travail yango, bazo lancé campagne agricole calamité comme on a automoni ba fiche na réseaux sociaux. Très bien. Au monde même ba on a écran na yo, campagne wana comme on ngo rentrons tous au champ. Donc totika minéré, totika cuivre, toya kolona. Omoni tamba lobaka désenclavement. Omona batu nyonso bakanga maka na nzela moko. Boulevard. Biso so nzela kozonga ndako yangwana, nzela kozonga musala yangwana. Yango mona ba mbouteillage ya makasi. Soki mutu nyonso akanga mika na minéré, toko développer te, toko liboso te. Mais ba yemisusu oyo botanga na makambo etala agriculture, bokende kuna. Grégoire Muchai Mutomba zawana a même ba réforme quand mingi telle loi moi aux a voté au niveau assemblée nationale ba benyango la loi sémentielle. Donc ça veut dire qu'il est en train de travailler à mi pesi makasi a lancé même coup campagne moko awa topé projet moko ba benyango
un hectare pour chaque étudiant. Cela veut dire il y aura 5000 hectares. Étudiants, ah bah projet wane zakanango bambodi hein, bah étudiants ba koya silika pa mandeko. Les projets très bien. Mais nous devons encourager les projets. Très bien. Nous devons encourager les gens qui ont participer dans la vision les chefs de l'État. Et moi je pense que déjà makambo ya bandi na moni bato bazongeli bilanga. Bato balingi ko ba travailler. Au campagne et aussi toutes les 26 provinces, mais aussi ça va toucher tous les 145. Mais pourquoi campagne de sensibilisation à tous na bilanga? Na moni bondi pesa affiche, na moni affiche koko sa chef de l'État, koko sa maman je dis tout quoi. Au lieu de mettre le petit peuple, ba maman bazole la bazar misalate. Campagne wana, o ezali kaka ba flatterie o jalo lote bazar ko baka ba. Campagne de sensibilisation pour na peuple. Mokonza bazolo ke la biso effigie wana ba kopesa biso tout à l'heure. Mokonza mboka fait 17. Et le kobino boko pona raté et nini. Allez-y moi na Congo. Que visionnaire. Yo kocha visionnaire libanda makambote et le kola moto anga sambela mais abo kotanga ko nzambe. Très bien. Bon sambela kasi batala yo sambela po oboko kotanga ko nzambe sambela oko sambela nini tata mokonzi asengi yango te ndeko asengi na bango basala lobi bango bazali bana misala ya peuple. Très bien. Image wana image yango azo ba kongomani yo bazako ke tozongela bilanga tata mokonzi ayeko sala nini ndeko image wana moni filigamu wana yo ko mona petit peuple te filigamu mona se wana bona ba peuple ya politique wana wabi peuple asimbi ata Congo wapi tozonga na bilanga na nini na politique ye wana asimbi Congo te affiche ça déjà na ko critiquer ndeko sinya mboka to travailler pour ministre asimbi nini ni pao même ministre ye wana yene zali chef ya gouvernement yene zali ko conduire fil mokonza mboka lobaki muto akamba biso mama Judith Suminwa ko sala e confiance yene zali chef ya fil yene akamba biso et bongo ye moko ministre atele mbote ko laksa tozonga na bilanga atele mbote alati chapeau ya vert le vert veut dire l'espoir la couleur verte veut dire c'est l'espoir nenga lati yango elakisi ete azo pesa espoir na ba kongomani tozonga la bilanga Congo, tozonge la bilanga, tolona, bilanga et comme ça biso ba millionnaire, bilanga et kensaso liboso yango na. Ala ki sape ba kongomani place à kolona. To kolona, tozali na ba terre arabe. Merci. Na biso e malamo, donc na ba tolona tina ba Goma, na ba Boma, partout dans toutes les 26 provinces, to kolona. Merci to le kasoge zaina bandeko basusu ndeko Ludovic. Na ndeko mususu to pesi mbote makasi na ndeko oyo, un jeune pépite. Un jeune oyo batu les gens ne s'attendaient même pas à lui. Les gens pensaient peut-être que akoya wana koza lokola kaka eloko moko ya pamba akoleka passage moko kaka inutile inaperçu. Très bien. Malheureusement pour eux. Mais le jeune Teddy Luamba. Très bien. Ah, ressources hydrauliques. La pépite du gouvernement. Judith Suminwa. Moto oyo chef de l'État a sali ba déplacement na ebele na ye. Bo moni na betandoike. Parce que soki otali na ba objectif o ba pesa ki na sa ko ngazali moto ya investigation moto akota kapozo information na ba objectif o bango ba pesa ki ye il a reçu au moins 4 objectifs. Très bien. O ba pesa ki na ministre ba pesa ki pour na ministère il y a ressources hydrauliques et électricité. Très bien. La carte wana ya liboso qui assainir le cadre légal, réglementaire et normatif du secteur de l'eau et l'électricité. Très bien. Fiabiliser la desserte en eau et en électricité. Troisièmement, apporter de nouveaux investissements dans le secteur de l'eau et l'électricité. Et enfin, revitaliser la croissance économique de la République du Congo en passant par le secteur de l'eau et l'électricité. Très bien. On est allé à la mission principale au Bapessine. Na lobi na yo na ba objectif au ba mission ba pesier. Na makambo etali pour fiabiliser la desserte en eau et en électricité. Au mona ki image moko na Goma, plutôt na Boma. Très bien. Maye baneko bimate kuna na quartier wana. Mais population ba sepeli ba ko lela ba ko ganga. Ah, on a Congo central là. Na lobi na Congo central maye baneko bimate. Très bien. Mais Teddy Luamba lobi na otali les images parlent. Les images parlent. Très bien. Bota la bino moko. Les images sont là. Très bien. Bato baneko lela maye ezalité ba ko kufa maye ezalité. Mais Teddy Luamba lobi na mosala ba pesinga ko fiabiliser la desserte na en eau et électricité, ye wana pesi maye. Très bien. Maye wana bimi. Très bien. Et ça dit na ba kwen mosusu wapi kuweza la quitter. Ndeko yo yebi yango yo zali mutu investigation. Oui makambo baneko leka. Balobi bisika mosusu courir baneko leka te na niveau ya Mbujimai. Mais makambo nini eleki kuna niveau ya Mbujimai. Allez-y. Donc mona ete mwana mboka Teddy Luamba akena niveau ya Mbujimai lelo toko loba ete voilà. Dossier yango yango. Po to lobaki na bino biso tozaka wana pona kopesa biyano. Na niveau ya Mbujimai mai epesami
courant ezongi bato banako fana molili balobi alors que Kasai bato basakolela kezali abandonné Kasai bato baosala ba forage ndeko Kasai yozo ya kokumisa te dilo amba na plateau de télévision bato bakolela forage eza un peu partout bato bakolela mai yo eza mai ya ko compter bisika ebele kokoso ezali ebele koya na télévision to ko sa petit peuple ndeko Ludovic Mila ngwa pesami très bien nalobi bato bakosepela parce que na bisika o courant ezalaki te courant ekoti mwinda epeli ya babenga Teddy pesa mwinda Teddy pesa mai donc ça veut dire que non bisika oyo carence ezalaki sécheresse ezalaki Teddy Luamba a mis en œuvre un grand travail l'autre koloba ete misala esalami pe bana ya Congo nyonso bakozwa mai pe bakozwa courant très bien ndakisa mosusu na makambo etali investissement yo moni yenga tambo na mokonza mboka très bien na kati kuna ya Chine bomonaki na Chine ndenge a signé ba contrat pour basala o ezali photovoltaïque ça veut dire que pesa bana mboka courant à niveau énergie solaire très bien ça ce sont des innovations à applaudir mais aussi à signer to za makasi na ba contrat mona Congo makasi na biso ba projet na ba contrat concrétisation de pour na ba congolais ezali très important babilo kona ba ko bengango ba investissement lelo ba investisseurs chinois bandimi koya na kisakona la Shanghai électrique ennemi ko signer contrat na biso ba ko travailler ko na ko pesa mwinda ça féliciter merci lolenge te dit Luamba à vendre image ya mboka oyo à vendre mai ya mboka oyo à vendre courant ya mboka oyo en tout cas et ça dit pour l'intérêt ya bana mboka merci et sengé na biso to pesa ye confiance to nisi na motema na biso parce que il est venu travailler na Hongrie bomoni na Hongrie na chef de l'État il est allé chercher des investisseurs bomoni partout les États-Unis à luki ba investisseurs mais aussi ezali na mwana mboka oyo na Sili sawana parce que to ko na bité soki liste no ezali molai na pesa occasion soko soki sa moko ya Samuel Mbemba Kabila Kanda vice-ministre ya justice Samuel Mbemba il est passé démarqué bolandi dossier oyo le chef de l'État a maintenant des hommes de confiance. Très bien. Ndaki le la Constant Moutamba. Oya memi pe ba réforme na niveau ya justice. État généraux pesa ko banda. État généraux ya justice yango ngo salama. Très bien. Mais moi na mboka ozali vice-ministre de la justice. Contentieux international bafunda ki Rwanda. Rwanda totisaki le la 3 francs. Front ya liboso totisaki ba front militaire. Très bien. Na front militaire au moni ba soldat na biso bunda. Na ba front diplomatique bo moni lo lenge to travailler na niveau ya diplomatie pour na koluka ete kimia iko taka mboka. Yo na image. Le vice-ministre de la justice. Vice-ministre de la justice. Samuel Mbemba Kabuya. Ah ezaki mokolo point de presse je pense. Mokolo point de presse. Mais lelo Samuel Mbemba a mis front judiciaire. Très bien. Toke ko samba na Rwanda to fundi Rwanda na CPI. Pe to fundi bango ozali na tribunal ya EAC. Donc cela veut dire que tala makambo ya Afrique awa. Ya Afrique économique na niveau Afrique centrale. Très bien. Tant que funda bango, boki makambo Rwanda akoloba. Na ba avocat na Rwanda bandeli nini? Rwanda lobi ete ba document oyo ba congolais ba memi ba avocat congolais ba memi ba document les en français, moyen surtout en français salité. Mais motuna yi moko o Samuel atuni bango. Oyo pe juge atuni bango. Mais vous êtes un pays francophone. Très bien. La francophonie est dirigée par qui? Très bien. Mais n'est-ce pas par une Rwandaise? Très bien. Moi, si n'a pas moi, si n'a pas mais comment vous dites que non, les documents pareils, vous n'arrivez pas à lire ces documents en français? Très bien. Déjà, Samuel Mbemba na mayele oyo, Nzamba pesaye, abimisi même Macron na poissa. Koloba ete, bon, moi, makambo zali ko sala. Biso premier pays na makambo tali langue française. Botiki biso libanda, mais bozi Rwanda bo pesi bango. Très bien. Mwana mboka lobi lisusu kenon, to komina bango, ba Rwanda ba lobi ete procuration ya ba avocat congolais ba na droite ya utema a basamba procuration makambetali procuration bango il y a un problème. Merci. Il y a pas de problème. Juge Asengi bazonga dans 48 heures pour na koluka moyen bazo pour vous dire que na ko mela mai ndeko na ngai c'est pour vous dire que ndeko Samuel Mbemba lelo oyo yazali mwana ya Papa Mboso Nkodi Mpuanga wapi agirer pe fidélité envers le président de la République basali dio moko ya makasi. Moi je pense que na makambo etali ndeto fundi Rwanda nous aurons une très bonne cause parce qu'avec Samuel moto atangi merci atana sima fachi beton tokozwa game moko ya malamu toko gagner bitumba oyo le Rwanda sera inculpé barokanga bango par rapport ya makila o bango batangisi bato bango babomi. Moi je pense que Rwanda a bien que to komina suka nazo peso maloba suka mela mai
l'homme d'investigation. Ezakaiki qui s'occupe de Koutani Nae, na tête à tête, ou ami téléspectateur, communicateur privé, à Tata Mokondi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou à Kosa Moussalane. Na sengi na ba communicateur, moi mingi, botika koyaka na ba plateau, sérieux le rôle à plateau, yo, ko balbicier, te pe ko luka, ko salao, to bengaka ba intox, jalelo, sans information. Je pense que ce comme Bengami communicateur d'investigation, voilà l'exemple Yandeko Akoya avec des chiffres, Akoya avec des éléments palpables et puis la télévision, ce qui moto nyo sakocha temeneb sarabino champ est libre. On a droit à réponse à moto nyo sakoba Kendeko Lidovic à cause du peuple. Rapidement, on va prendre sondage à peuple congolais. Amis téléspectateurs, na cause sondage. Et puis nazako zongi samaloba et pas Ludovic to si samakanisa baimbo kalelo. Sondage ya lelo na fandi na meki ko sala ba investigation na ngai na ba mama o bazai na gouvernement j'ai dit Tutuluka Tsuminwa. Vous voyez que sondage les gars 5 personnes té. Mais na luki 5 mamans 5 ministres na gouvernement j'ai dit Tutuluka bakoki ataka traité. Na lobi iyo. Lokola na zuika kami satu. Na keiko Lukasko na ba vice ministre. Est-ce que Zaï n'a pas vice-ministre qu'on a équipé moi si to mobilité mi balé kaka poto ko ça 5 na sondage na zupe mi balé na sondage oyo ba se démarquer na 100 jours ba salipe musala sondage ya l'homme de Makelele soki yo boy pesa biso sondage na yo bon di pesa ngali boso maman j'ai dit Tutuluka Tsuminwa ye wana en image vous avez komona malgré manso bato mosusu baza ko ba na plateau ya télévision mais l'homme de Makelele il a pessier mo quoi que soit parce que azali un peu partout. Et puis l'information n'attend nyoso ils en a secteur nyoso. J'ai dit Tutuluka Tsuminwa a kozalawana a kopesa orientation coaching. Oya zue pa tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo na yo maman, j'ai dit Tutuluka Tsuminwa moto ya mona sondage ba maman o ba se démarquer na gouvernement na yo moko zai kokamba. Photo ami bale pesa ngai ministre oyo ya maman paye affaires sociales. Ba ministre baleka na bango na affaires sociales mais na moni moto ya motema malamu oyo solo atate ya détournement a ko travailler pour l'intérêt ya peuple congolais ba naufrage ba délaissé de guerre ba na ya basoda basi ya basoda à tout moment en urgence mamo ya azali a continue sondage ya l'homme de Makelele pona ba mama mususu l'équipe boyebi na bengaki 5 meilleurs ministres ezali pona ba mama misa tukaka ils en aussi lisa na mama oya affaires foncières Akasia Bandubula azali mamo tangu na mekio kota kota atali ki bo mwasi na été ba risque belé na ba homme fort ya république ba kenda ko kanga ba site ya l'état ko kanga banda ko ya l'état ko travailler en synergie na ministre na biso ya habitat mamo azali na terrain soki ka to beleli mama ya kotala ba construction anarchique ezali koto spoliation ezali awa Akasia Bandubula ali mokwa ko na yo koti na sondage ya l'homme de Makelele na keina ba vice ministre nazuka mibale ba se démarquer yo bino peuple bo sentir que baza na terrain ya liboso ezali vice ministre ya justice Samuel Mbemba mineta ya justice oké alité ndeko ya ko zo relève à temps réel azali wana ako pesa ako jouer rôle na yelo la vice ministre à justice mokwa ko na yo ndenge ka to bakete chef de l'état sali cette fois-ci sélection à la moitié la personne qu'il faut na côté ya vice ministre na kei na côté ya défense na ko bisa na milu pe que vice ministre ya défense mokwa ko na ye mwana mboka Samuel Adubango félicitations et courage na mosala oya zai ko sa na défense. Vous voyez que le secteur de la défense, il y a le secteur de la secteur de la justice, le secteur affaires sociales, le secteur de la télévision. Mais il y a des choses où il y a des kama na kokoro bateau mi balé bazai ko dio na ena gimwa de vite en tout cas, il y a pas match. Na bateau baleka moi mingi. L'homme de Makelele na silisi sondage à lelo. Mais l'objet ami le spectateur na koya wapé na sondage il y a 5 généraux depuis Félix Tshisekedi dans la tête de ces pays oyo bazo ko accompagner la res publique. Nazoloba bazo ba décision pour la res publique. Bazo accompagner le Congo démocratique 5 généraux. Ozalo ruta na FARDC police na ebiti na kotanga bangwa 5 pour na kopesa bango moko kwa sondage à l'homme de Makelele est aussi ici. Le Ludovic Milam, vous avez 1 minute pour nous synthétiser ma immense autosololia wa kopé sambote na batu nyonso batala kibiso na occasion ya makanisa ba imoka lelo. Je tenais ici pour ma dernière phrase ou mon dernier mot
à dire ceci à l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, que tant que vous avez la confiance du chef de l'État et tant que vous faites très bien votre travail, sachez une chose, que nous serons derrière vous, que nous allons vous accompagner parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche pour parler. Le bienfait que vous faites, cela va susciter des bons samaritains. Et c'est les bons samaritains auxquels nous parlons aussi, ici plutôt, Batuloko Labiso. Oh, tu as une relation, tu as une liaison, mais tout le monde était la façon que vous êtes allé aider ces pays. Donc, essayez na biso to accompagner mutoko ayo. Pena senga mokonza mboka. Afongola na misu. Ba pratique o ya ko lukara moyen ya batu moko boy o yo mokonza mboka. O bengani bango déjà. Ba koma ba chômeur, mais ba ko luka ba zonga, ba bebisa image ya moto o yo normal ko la Jules Alinguete. Pona ba ternir image na mokonza mboka. Mokonza mboka. Fongola misu tala batu wana. Nicolas Kazadi a commis un problème sérieux. Merci. A ça ko aider yo te. A ko futaka ba communicateur. Ba robot communicant pour ba détruire image ya mboka oyo. Merci. Détournement moko esalamité parce que yo moko mokonza mboka ndeo inisaki commission wana. Nanya détourner, nanya zumbongo wana tokoye bango parce que mutu moko te azumbongo lelo banzele komo salama. Bakalema mbuji, ba rocade, nyonso esalama parce que 7 milliards ekoti. Pe na profiter. Kopesa moi joyeux anniversaire. Nandeko moko komo na JD Mafuta joyeux anniversaire na yo na yebi ke sika yo zali nzambe ya pambola okende liboso parce que sengaki tolo bela yo pe na kati ya chaîne na biso ya malamu etala maka JD Mafuta joyeux anniversaire pe mbote na ngai na bakongomani nyonso bandeko nyonso balandi biso na Teddy Lwamba esika zali na Samuel Mbemba Kabuya pe mbote na Grégoire Mouchai pe na équipe nyonso oyo bazali ko accompagner communication plus. Merci amis téléspectateurs, je pense que Makanisa Baimboka elelo et Sili ngai na bino tokuta na mokolo mwa lobby même heure même chaîne. Merci na bandeko mingi bozo komena biso surtout na ba plateforme nyonso ezala TikTok, ezala YouTube, ezala Facebook, ezala pe na ba émission bo nazo ba message vraiment ebele. Bravo botika biso neka na losambo. Botika biso na losambo, nzamba continuer ko batela biso. Nzamba pesa biso souffle de vie. De tenir, ce n'est pas facile d'être chaque jour, matin, midi, soir. 2 émissions par jour. C'est pas facile, amis téléspectateurs. Et je crois que Namakasi, la direction générale, il y a communication plus télévision. Et tu allez toujours wana parce que tu allez bien. Vous allez bien et puis napesi. Merci l'équipe technique Nabiso Mobimba. Merci na Adomo Shazaki Nabiso. Merci na Jacob. Merci na Tatou Chamboui. Merci na Misapiata le Bondi Vukulu et pourquoi pas l'assistance. Yamoko Abiso. C'est presse. Est-ce que va journaliste Abandon Wanaka. Monsieur Duvant soit canapesio mon quoi que soit jeudi madame Munayo. Makani Sabaimbo Kesili lobby to rekutana pour l'édition Yasika. Mais lobby est cause à la plateau moko spécial. Plateau on spécial et cause à la batu Afridex. Bato Afridex mbaki bato moko aboyokaki ba dénonciation basalaki bato Afridex bakomelaki communication plus na lombangu sengeli baya na droit de réponse. Ici je tiens à féliciter équipe monene ya communication plus oyo travailler administration à vitesse et à rapidité pour na ko répondre pe bango na lombangu que selon le loi de la République tokoki ko pimela bino jamais droit de réponse. Makanisa baimbo ke ko zela bango lobia Moïse mwa retourna makamuno so etalamami na Afridex. Est-ce que va détourner mes alliés? Est-ce que Kounez Ali papa et maman de Bako gérer? Non, on a retourné en wow. Mais si seulement si, Bandeko Bayete, parce que Bazali une invitation officielle, bien reçu na télé. Ce qui Bayete, copie pour information, peut que déjà dans ces sacs. Nous avons dit au revoir.